Voilà. Moi, analyse moi mukie rapidement elomo elinga na mutu. Na bando sala review nando kotala koretala ba vidéo ya concert ya Fally Ipupa ya Stade de France. Na kotala ba vidéo na j'ai vite compris que c'est comme ça une délégation moko ya makasi au Kinshasa au baki po ba soutenir Fally Ipupa au tobete bango maboko mona mboka sa msala kitoko. Tout le monde peut membre du gouvernement et belé baki ko support Fally Ipupa. Na kotala na nyonso twana elakisi emonani lokola ke no gouvernement ayaki penza na support ya makasi mpona soutenir ndeko na biso Fally Ipupa po aza moko ya Léopard eza lokola ambassadeur pasa telemi drapeau Congo epepi bato nyonso basepeli. Alors naza pour Fally Ipupa te, naza pe contre Fally Ipupa te, naza pe pour Ferregola te ni contre Ferregola. Alors analyse na ngai na otuna est-ce que eza na critère moko na Congo ya ko aider ba artiste po ba aider yo na gouvernement bato ba voyager belé baya il faut ezala ka Stade de France ou bien faut ezala salle moko boy oyo peut-être les Stade de France na monene. Est-ce que Accor Arena bakokaki ko support yango te nde ba supporter pe concert ya Fally Ipupa. Bon na eza ba question za komi tuna po tomoni ke non nde tolobi toza contre toza pe pour te. Mbongo mboka bato to bazala besoin basalela yango oui drapeau to ngepepaka ba Léopard bakendaka c'est vrai. Mais pourquoi pas faire rigoler la paix à qui privilège wana na gouvernement ba soutenir yé modèle wana. Eza question on a tiki na net na yebi ke bato belé ba chicha beaucoup plus na kofinga eza nango welcome mais ope batiaka ma commentaire moko ya ba intelo boza welcome to solo lango nano. Mbongo gouvernement zaka rapport critère ya bato mosusu ba avantager ba désavantager pe bazalaka ba méritaka nini na gouvernement na biso. Saint Figaro.